Tata Ali, telema okundanga, mutunanga. A commencé nini? Bon, au conseil, il y a un théâtre, le roi, mon gauche, c'est un théâtre, moi, à la classe. Conseil, la théâtre, je vais en nommer la rose, un peu terre à terre. Est-ce que nous, on a un groupe, on a un terre à terre? Et là, quand ils ont habillé, pas habillé, na joie. Ok. Vous comprenez? Ils ont habillé, na tiki. Ok, na olo Lukashem, monsieur, qui n'a pas d'antenne. Ah, ok, na boule. Pardon? Ok, na l'antenne, na boule. Oh, si l'antenne est une entreprise là-bas tout. Nous devons avoir besoin de kokota, kuna kokota. Si la Bissalo, d'abord Azali, d'abord Ndekunanga ya Mwasi, en tout cas, Narinake Mingi. On a tala si la wana ba rôle presque Mingi a joie, namona isika rôle ratate. En tout cas, la sollicitation ya nani ya Sila, je ne peux pas quand même refuser. Voilà, et il y a une bosse déjà tous un coup de fil. Et bon aussi la tobanane et l'élo. Excusez la grande. Darling. Bon niveau quoi papa Ali. Eh yo yo maman là, o baninga ba bon pata $10 o lukata ba chambo ba $10,000 là. Ouais pas belle famille na yo. So ba tata so ba maman so ba la yo ngo tap so makambo yo sa biso. On assistant ya l'homme à Non na la yo comme yo na ajo mkolo yo lo nimbo. Papa telem. Darling. Soki likambozi na butu na seku na. Na kiti le son. Na go fingo na ngana. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Tunanga au Salakanim pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino Oyo et ma futa, on a mon salaka et telisaka, et ça pour un teint clair, bagam, différents et ça caramel, métis, chocolat, pour un maintenir caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa, maman, yo motozali na problème, ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo! Toza wa taille, chez maman Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona ko vimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, tope mabele kweye koma lokola chaussette, yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona ba tampon. Tonduta, tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso. Tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoyo kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille. Tozali pe na
siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama. Oh pona bana mibali tobosani, éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie na tozawa taille ekozonga monene, tozawa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo! Mama Nicole Malonga, la patrona, mwasi nzambe, kaka ndenge balobaka, bayibi outillage, kasi babosani artisan, ngangata forme mwana na ye, kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko. Yabiso, esalemaka na maboko te, esalemaka nde na ba machine. Tozawa taille, c'est naturel o. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est un réel plaisir et un honneur de vous servir. Merci pour votre fidélité. Continuez de vous abonner et de liker très massivement les émissions sur Exemple Télévision. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir pour vous ces grands artistes comédiens. Ali Maki Yangando, il a fait la pluie et le beau temps et le succès. Et aujourd'hui, il est président d'un groupe. Tombé d'appelant Masoulé Belé. Torouton a pensé peu moins Belé pour Maramou Pensé Zamo ba question est Belé. Bon moni na simananga groupe Mobimbeza wana tombé d'appelant Masoulé Belé avec le président Ali Maki Yangando. Mais avant de dire bonjour au président, je dirais un grand merci à Martinez qui est derrière la caméra à la pose de vue. Merci également à Yannick Chambagoton Bossamboka. Deux comme toi n'existent jamais. Oza Yomoko et puis Ozalara Yomoko. Merci au couple Fikipo, papa Paul et maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande, je vous salue. Merci également à Willy Claude Jaman à Londres, mon papa, Jules Monapoutou Yagueto Kamazi depuis Montréal. Ya Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Salutations spéciales à vous et merci également à madame Mimindou Mendoumé Abamimi et Gaël Fundomena. Gros bisous à toi, Shekina Vumbi, Kitoko Pétaï. Martinez, si tu es d'accord avec moi, au fond, la Busso, je dirais déjà bonjour et bienvenue au président Ali. Bonjour et bienvenue. Bonjour les grands journalistes. Président, c'est mieux aussi ma peine à micro, hein? Ah, voilà. Pour te perdre santé. Ok. Voilà. Bonjour voilà. Encore une fois de plus. Bonjour les grands journalistes. Mobile à Pembe. Mobile à zéro faute. Aïe, aïe, aïe. Somme au danger. Vraiment. Toujours. Un mot gentil, président Ali Maki Yangando, de partout dans le monde. Au bon, je vais quoi que tu as la émission à l'élo, au Yves Sabangonini. Nakoyebisa Blongo Bango, artiste na Bango Azali, le président Ali Maki Yangando, et le leader charismatique, papa social, et toujours Natado que Moussa Pilikolo Kaka. Donc deux fois, voilà. Oleki Nanzela Nangayo Moroye, Pamakambo. Oleki Nanzela Nangayo Soki Nandenga Mabea, Okokutana. Biso donc Tozandengwana. Totikela Kamutunzela te quoi. Ah oui. C'est ça. Merci toujours beaucoup. en forme. Toujours en forme, merci beaucoup, président. Président Ali Maki Yangando, Eza Kombo yo. Babotela yo, tu as un nom de scène. C'est-à-dire, comme on a Ali, ils ont comme on a vraiment, ils ont non nanga. Ok. Ils ont comme on a la famille vraiment, ils ont non. Si quoi, Maki Yangando, ne écoute ce qu'on a katia scène. Ok. Parce que ceux qui combattent Maki Yangando, ils ont comme on a zwango musika. Et où t'as précisément na Équateur, na mboka nini na Bempumba. Ok. Na uti Bempumba, ou un grand commerçant, na uti Bempumba, na zo kende siko na Losako. Pour ça la stroke quoi hein c'est-à-dire ba mungwa ba nini bato ba kendaka ba voyage nzela mai ba yebi ndetika na kenda ko zwa siko kombo ya Maki Yangando parce que tant tozo matana pirogue na okende na bamboka moko boya ba chwa pona ko sala ba stroke wana to ko bisiko na ba chwa wana na nzela na moni siko ngado auti na bazelo amoni biso tozona pirogue à côté na mai pro siko nga c'était pour la première fois en tout cas na banga nzoka nde ba chwa wana ba pigme ba yebi pourquoi est-ce que ngando na bimi kuna azonge na mepa kiminde biso okay nzoka place ngando akendeki akeno tiande Maki okay et puis zaki mbala liboso ngana mona Maki Yangando pona ngeza ki événement et puis zaki découverte okay voilà tango siko na moni yango na moni ba biloko ndenge nini ba wana basalaki pona kozwa Maki wana kotia yango na kati ya boato obiso tozo voyager nango ezaki tout je dirais cérémonie alors comme ezaki événement moko ya liboso et pas na ngai tango na ye na ko mona loko ezaki événement ya liboso nga na monango depuis ba botanga na mona Maki wana dana yeko sasko non nanga na yeko bakisa sko Maki Yangando na sima
Ok. Et puis ça la signification nango. Ok. Signification nango tout ça un peu curieux toi eba. Ah voilà. Moi ni maki ngando. Ezali eloko moko les grands journalistes. Soki ba pesi yo yango. Ezalaka guna munoko pe elengi na kolia. Ok. Et que soko sali erreur et que maki wana yangando ko isi yango ou bien pasuki. Soko za na posa ba yela yo mususu. Yeba yango efika maki wana evandaka pona kozwa yango esengaka makila ya mutu esopana soit liwa mutu. C'est ça, voilà. Ah bon? Ouais. Ah voilà, ok, d'accord. J'espère que Batobé, c'est peu lié la définition comme on a parce que beaucoup de personnes se posaient des questions de savoir que Maki Yangando, Moutouneni à cause d'un combo ya Maki Yangando. Donc, je suis sûr que Bazou peut avoir réponse à Mango. Voilà. Président Ali Maki Yangando, théâtre pour Nayo, au Banango, na Neni, ni petit, le Lona Nengo comme président et un groupe Naomoko. Je crois que le théâtre, ce qu'on a connu si bien, na 1990. Nanonande. Banango le lengeni na banda donc c'est-à-dire tant on a 6 classes. OK. Oui bika na événement na mboka na biso ndenge ekendaka mutako 6 classe poazo musala ezate. Tant on a 6 classes na bandi ko luka musala papa na sali na bandi otangisa. Na bandi otangisa titi tala ka enseignement si ebebaki. Okomona yo mutozo tangisa mbongo no ya salaire oleba pesa yo chaque fin du mois bazo pesa yo bon régulièrement okomona salaire yana muke bazo futa yo. OK. Poyo zwa yango bazo futa yo tamso 3 mensualité. Mbongo ya muke bazo futa 3 fois par mois. Na yeko mona keno moyen zati. Ndeta musiko na yeko mona keno moyen zati na yeko mona sikoyo champion du Congo bato babimaki na mouvement bato asika bazo ya kokota. OK. Alendeka na yeko kota na yeko solliciter dene kokota na kati ya groupe Mouyombe Gauche, champion du Congo, en tant qu'acteur simple, après 2 mois après, nous sommes comme secrétaire général du mouvement. OK. Voilà, au moment où début nangai nakati masolo ndenge bandaki. Voilà, à l'époque on coûtait un tuna. À l'époque, bato ba yambaki yo. Monaco lo ba Monaco. OK. Nakotaka Monaco. Tina succès. Oui. Parce que ce que Naomi aujourd'hui, pauvre Mbonge, que son âme repose un peu, mon frère. Aujourd'hui, Souza, aujourd'hui, Santa, et ça va nous ensemble. Ok. Non, mais voilà, Tokota Bongo. Ah, d'accord. Voilà. Mais à un moment donné, à Kinshasa, jusqu'à présent, aussi, tu auras Mouyombe Gauche, à Kanga, donc, à Lima qui à l'époque, ceux qui attaquent pour eux, Zate Badouazo, Lougaba. Je te dis bien que les grands journalistes à cette époque-là, Moutako tia likolote nanzela Mouyombe Gauche. Donc on regretter. OK. Ça dit tout ça qu'on frapper na kati ya kini adversaire azalaki te. Ata bazalaki mike. OK. Bazalaki vraiment mike makasi. Donc to simba mboko yo pendant 7 ans. Mutazo tia mutu boya zate. Ah. Ça veut dire que président Alimak nani maki yangando azole koyoki Souza azole kakuna na obi azole kakuna Mbonge azole kakuna Santa azole kakuna deka ya kotakana te bato bazo kokate na bisao bato bazo kokate ndina azole babeba na poto ba yebi putu manzala ndenga azona na Allemagne ya yebi Pasteur Fonse mobana Sandi Senza na Allemagne ya yebi ndena azole babedoko zaki dega moko dongo ya kotakana te tokanga penza kini mutako kufunga mbanga zate. Est-ce que vous se rappelez la pièce Elboso jouait qui ebimisa ki makasi pièce Elboso na jouaka pièce oyo ezalaka nazalaka nani bon wana ezaki début donc Santa na bitu petit sœur ngana na ebité na okaki ki nangola bon position de finale lelo tu ebaka te Santa azaki sikoyo barfele tata na bango Mouyombe koko na bango Mouyombe Gauche je pense oui siko Santa bazaki ko souffrir tellement makasi Santa bazaki na leki na ebitu ngasi koyo bazana ba moyen que Santa siko asima bongo akisi pona ndini po quand même ba vivre OK tango asimi bongo akisi ngasi ko na uti mikili tango na komiawa na yeko bala sikoyo kolinga siko leki ya Santa wana bitu OK tango siko na lingisi ko bitu ndana soko juro na ko yako pesa mbongo libala bakisi yo Santa zwaki de lo ba pesa ki ekokaki OK na ndena yeko bala bitu na sima Santa zaki sute pièce to saki ya liboso yango donga na participer ki OK deuxième pièce ne to ko score des gars et data ali telema okundanga mutunanga boro wana sorti nanga yango donc c'est-à-dire sorti na biso boro wana ezaki des gars
Ok. opeti mwambo aboyi naibisa yo voilà donc Voilà. comprendre dans tout sur amoureux puis à théâtre bon se rappeler pena papa Ali Telema okuna ezali bando kata mutu boye oui exactement ça qui ezolanda ya muyombe goti na kati ya saki elandanga na nsima Voilà. nakota na kati ya kare nanga nakita na kati ya kare nanga ezaki dega vraiment ezaki babiloko moko boye tobeta epoke wana batéâtre wana Kinshasa vraiment bato bafungama nano mpenza te sadiki ndoki niveau tokendaka nango Comment va te parler le Nigérien, banani tout ça. Ce sont nos confrères, joueurs bango. Soko tel bablo ba sala kawana, bazo inspiration awa na RDC. Si. Ozomona bazo donc nini inspiration wana awa. Parce que ba jada kindo kitosala wana. Même à taba Nigérien les loba eko sambu saba kindo kepi, ba sala bablo bango za na berere belé. Il faut être vraiment professionnel pour yeba. Oyeba kene talent. Pas besoin de ça professionnel. Quand tu regardes comme ça, oyeba kene tala mais muto yebi na été. Voilà, merci beaucoup. Et après avoir fait ça la pluie et le beau temps et le succès, boyo ça là que à un moment donné bokabona na vieux gauche. Bon, kokabona vieux gauche, ezaki na ndenga mabete. Moi na nyoso panda kwa tata soki akoli. Hein? On a un père spirituel, champion du Congo donc deux fois. Et ça vient encadrer qui biso kitoko, toza qui peut patient parce que on a ça na gauche 20 ans. Okay. Mais ce n'est pas moindre. Hein? C'est-à-dire dans la bimi mandefu na kati ya groupe ya. Na koli na kati ya groupe wana. Ozomona. Donc soki mwana koli c'est normal mwana na soki akoli oboti mwana akoli, c'est normal il faut azwanda kuna ye. Azwa mwana mwasi abala abota yo tata mona pe bakoko. Na bien soki za mabe. Voilà dans cadre wana. Voilà. C'était comme ça. Et abolongwa on dirait bozaki na ba Tony et tout. Ah Tony badi ba na benga kaye mon général. Vice-président mouvement oyot. Oh azaka na to alonga. Et bon tiko nani alongola ye. Aza vice-président. Tony Mopenzo badi bang. Ah. C'est le vice-président mouvement. Comment va nous il paraît que Mukabwana Kab le mo bongo. Bon mon na famille place bato bavandi même négocier on a le grand journaliste. Au groupe ça même na leki no bo discuter. OK. Même na père no bo discuter. C'est la famille et ben na kamekata na kati. Voilà. Ah c'est-à-dire malgré moi discussion ça la kanango c'est comme ça. Donc mais ekobenda na meko kata na jamais. Voilà. Et à l'époque groupe Yombe gauche et tout mais to bando mona bino très rarement na banzonzenge zaki diani. Nzonzinge. Bon ça na baninga musuzu ndenge za. C'est pas ko s'engager dans na eloko les grands journalistes. Il faut yeba na contenu nango, il faut dans intérêt na yo, ezani na kati kuna. To yeba contenu. Eloko ngo ezanini. Vous comprenez? Dans la époque to zaki wana yogo yako benga na yako sala nzonzinge na kati ya groupe longo yako pesa ngaka même impérial lokola ngana zabu leader charismatique papa social à l'époque na succès to zaki nango yako pesa ngaka $10. Vous avez payé $20. Est-ce que ça a niveau là? Vous n'avez pas fini père là? Ou bien fini père là? Donc maintenant, tous ça qu'on s'intéressait dans le peut-être parce que on vivait mieux, tous ça qui très bien. Président Abisso to ka bongota. Ngandi na édition yango wana. Akoma ça nini? Bon au conseil Abisso ba théâtre le roi mo gauche c'est Abisso théâtre mo za classe. Ko ça la théâtre je no mo la za ka peut-être à terre. Ba bi ko tala mo est-ce que nous on tala groupe nango mo nango za terre terre. Yo na style. Wana vient ngana na style mususu ya itaka l'impérial alimaki yangando. Voilà. Leader charismatique ngana ye eloko ezaki ya bien pa ya vie na zwa. OK. Vous comprenez? Oh ezaki ya mabe na tiki. Na zui pe o yanga ya connaissance nanga na connecter yango eboti le groupe cinématographique Alton. Voilà. Alton. Oui. Voilà, ils existent toujours. Toujours. Combien de années déjà? Lelo nazo que 13 ans. Depuis ça li groupe. Depuis ça mouvement 13 ans. Alton Misto. OK, na olo lukasha miso ki na peka antenne. Ah, OK, na boule nini? Pardon? OK, na lukantenne ana boule nini? Oh, si antenne les entreprises abatuti. Otonza za besoin kokota kuna kokota. Na bisao. Mais comment? Eza muto sali chaîne na ye. Eza lokola yo lokola ngana ko sala lelo chaîne awa boy tout ça. Na za na besoin batupe ba kota na kati ya chaîne eti. Voilà. Eza na kopekisa muto muso akota tobe muto muso yako zolanga mibego ya koloba keno en tout cas présent ali lokola fungoli chaîne muto ko zoyete. Tout le monde le partenaire na biso de la foi. Partenaire munene musali ya Nzambe. Mon frère Place ozakuna zalakala liboko na tiango ka likolo. Nzambe akotire kopambola biso ba confrère na yo benga za kopambola biso de la fois lelo asali chaîne na yeti na kati ya chaîne wana soki mutazo ya koluka ke bana kokoleka na kati ya chaîne est-ce que ngana ko yako yebisa de la fois ko zo mutu wana te na bisa en chaîne aiza entreprise mutu so dans la kokota
OK. Voilà. Chaîne mandan patron wana akozwa mutu nyonso oyo ya komona keno ya sepeli ya zoye na kati entreprise akozwa ye. OK. Eza lokanga na kati ya groupe yao. Bakoyela nga mutu mususu na kozwa ye. Eza mutu mususu na koboya. OK. C'est ça. Mutu akoyebisa ngai te keno o kozwa mutu wana te no. Po yoko ya kolobela ngai te. Eloko bobe wana mutu wana yebi yango te. Tika nga moko na kosala examen de conscience na kotidia mutu wana soki mabe na nga moko na koyeba. Soki na kolongola na nga moko. Eza te po ya koyebisa ngai te no. Omoni mutu wana yo ringo limité bien mutu. Mais on se rappelait qu'à l'époque Bando ça venait pas critique malgré ce que c'est la Bando critiquait bien peu trop. Ceux qui basent sur la critique même les grands journalistes ndenge ozawana na musala que journaliste ndenge osala kawana. Ceux qui ont critique à batute moi pe yokoleza te. Voilà. Critique on école ça rende biso. Voilà. Critique on école tinda yo po kende de l'avant. Muto donc ça dit aboya ka critique. Il ne mérite pas. Voilà. Mais on doit la échec. OK. Voilà. Malgré le succès, la Mino Bando, ça peut être un groupe pour pourquoi pas? Ouais. Ce sont les confrères, non? Net biso net na kota na théâtre. Pinga eloko nini dani na inspiré pour na kota na nini na bando sala théâtre. Ezala mutu. Mboko ngana na zwaka inspiration à partir na ye. C'était qui? Papa Dinani Doudou Ngafura. Ah, père Sonama. Papa Doudou Ngafura. Naza barol nanga mususu boso nazo beta soko talinga penza bien. Omuna maba print mo po vie mo na lela e fort joline wana e bando bomanga que son âme repose en paix. Doudou Ngafura. On a ba icône na biso. Na biso. Voilà. Vraiment. Mais à part le vieux Doudou Ngafura, la génération na bino à l'époque, Abino Bando ça a succès et pas vieux gauche, banane pas à l'époque, na bata na Bando ça a succès dans ma groupe mususu. On se rappelle c'est la bonne mémoire. Époque on a kolo banani. Époque on a kolo banani. Parce que on a pas nani président nani pauvre sans souci que son âme repose en paix. Parce que on a pas à frapper. OK. Ba série wana dans manota lokola ba massa nga makaya. Ba banda jouer kitoko makaya. Parce que bato bazaki qui passe sans souci na ba époque wana. Voilà. La génération wana ya tango biso toza wana. Voilà. Makaya na kolo basusu nani susu na groupe wana na ba époque wana makaya Tito. OK. Tito bazaki moi bon ba mususu ba kombo kimi. Voilà. Bazo frapper pe. En tout cas vieux pauvre sans souci azako frapper pe. Voilà. Mais tozaki tozaki voilà, comprenez-vous, c'est Ali Sangando. Et aujourd'hui, tu as poto penser belé, ba fanatique belé, ba benga balobi, ba monio na inattention na film ya ndegona moi si la bisalu. Abi Ali azo ni atakuna mabe. Omoni si la bisa hein? Si la bisalu. D'abord azali d'abord ndekuna ngaya mwasi. En tout cas ndangake mingi. OK. Vous comprenez? On a tala si la wana ba rôle presque mingi a joie na mona isika rôle ratate. OK. Hein? Tango a sollicité ngande konaye. Hein? Pourquoi na koboya? OK. Parce que tous les artistes. Voilà. Tous les artistes. Neti groupe dans les alliés. Ngana pekisa mona moko te wa asala nzonziki. Okay. Mais nzonziki ngana pa aucun kosala ngo parce que za mutu a mutu. Oza na tata na yo za na ndako. Voilà. Ezate na kovanda kaka boye na sutu wagabo na moni kaka mutu na yo na tele kuna non. Dis-moi papa ba solliciter nga eloko moko boye na ndeko sala moi eloko ba ko pesa on sunga yoti. Na ko boya pourquoi? Na ko boya te. En tout cas na sollicitation ya nani ya Sila je ne peux pas quand même refuser. Hein? Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment je l'aime beaucoup. Okay. Na apprécié et joli naie en tout cas vraiment a joué bien. Voilà na ko boya te. Voilà, et il y a une bossora déjà tous un coup de fil. Et bon aussi la to banane lelo. Vraiment. Tozo que nous kuta na ba président elombe na ba manifestation na ba nini. Tozo que ne ba banani ba mama nani ba sila bazali toketi na bango na Congo central tonaye makambo ya Sokoda. Na Congo central ba époque wana tango viena no verkis ki manga na zali. Voilà. Tonaye ko sala ba vote moko boye na Kisantu. Tozaina bango ensemble. Tokoti bisimo tozo solo la famille non? Donc c'est comme ça. Alors ba fanatique na ba cook ba yambio fort.
Mais c'est normal, non? Oh, les artistes na bangoti. Ngaza mutu lelo. Ngana Zambia kati. Ça quand tali ba génération lelo ba bimiawa, il y a des ba leaders ba bimiawa ba génération il y a ba lelo tout ça ne ba bazali. Ben musu bazali ba fanatiques na biso. Malgré aujourd'hui ils sont des leaders mais ils étaient nos fanatiques. Ils nous regardaient, ils nous appréciaient. C'est comme ça. Ma fan il y a des gens il faut pas apprécier parce que on ça ba toi lelo té quand même. Babakouk. Babakouk. Bambote na bino nyoso place bozali. Babakouk donc bozala kaka. Bozala kaka tila na biso akendaka. Toujours. Et ça la l'honneur eza ya Congo ya area Congo quoi. Voilà, ils ont alors. Voilà, merci beaucoup. Mais le ndolobi okanga na hote pour que ba sala nzonzi mais à l'époque boabi ba ndai ndeko kanga bino to bando boya bino bosa nzonzi. Omoni soko za na kati ya ndako ya mutu. Il faut tout ça principe ya ndako ya mutu wana po bovanda na ebe umela. Voilà. Ozo comprendre? Ezaki ndako na ngati. Ngaza ki lokola musali kuna na kati. Tango naze pa ya mutu. Mutu na soki azoloba eloko po bo umela na ye. Il faut respecter ba bibé ko za na ndako. Voilà. Omona kazwaka nini kopo na ye acheka ngo place kopo ezalaka ubie telecommande neza esika tia ko be TV za nesika ya tia soko bongisi ndako. Zwa biloko na zongisa place yango evandaka. Soki azongi na ndako na kuti biloko ne place o ya tia akosilika te. Il faut na to ça. Voilà. C'est comme ça. Aux appels d'artistes au sein na bango depuis groupe Bandaiti siko bazara. Bazali. Bazara. Ba mususu ba comité nazali mama chefté nazawana. Mama business. OK. Zampembe. Depuis groupe Banda. Depuis. Et puis le doyen des doyens soit awa chef na bango répétition. OK. Général bana poto bayebi. Yé wana za na sima. Voilà. Na benga le métier noir quoi. OK. C'est toujours comme ça. Bazé belé. Bazé ba musu baza ba yé mais mingi ndelelo. Ba comité traka mbula ndenge sali. Et déranger biso na répétition bana musu ba uta masina, ba ipene lokola ba mama do ba comité, ba neema, ba palose, ba to belé. Et belé bana nga belé lelo. Ba comité mbula talaka likolo ndenge sali. Voilà. Yango sali keno bango no somoni bangote. Voilà. Oza ali ko gérer bato ya facilité hein. Ce n'est pas facile. Ko gérer bato mon frère, ce n'est pas facile. Surtout bato zo mona ba bandia. Montuna mutaza éducation. Chaque mutu est pas na bango na comportement na ye. C'est-à-dire pour yo au vanda na ye. Il faut comprendre dans bizaleli o ya zana ko. Voilà. Et c'est grande na zaka mutu malamu. Nga par exemple je peux avoir aussi des nazana ba erreur nanga. Voilà. Ozo mona po yo vanda na ngai. Mais ça na mabe na nga wana. To ko umela. Tu vois? Yango zo mona bana we. Ba mabe o bango bazana ngo nga na zata tana bango nazana droit ya komesana na mabe wana. Vous comprenez? Au bazwa tango bazana ngo na katia mofa. Parce que vous avez bato moko ya motema moto pardon. Lokola ba leader msusu ba kovanda te. Moi je n'ai pas surtout j'aime pas les bêtises. Je suis comme ça. Voilà. Voilà. Et depuis au bandi le 13 ans déjà, yo mo zota ba film au sali au bini si pe artiste non pe ba kombe le ba star. Ebele. OK. Ebele. Omoni ba artiste msusu, omoni mutu akoya bo ya lingi. Ari, wana zo c'est logo mo très professionnel. Omoni ba noto zoka we. Mutu mususu ayaka amona na kana itando ike. Mais loko aye ko sala na kati ya groupe ayo yango te. Aye kaka po ba mona kana itando ike. Ba mona ye na télévision. Soko le kisi kana télévision ko mona kimi na ye. Ba mususu na kati ya bomo na bango lisumu makati na vila bango zani ni succès. Soki azuka na succès bandi ko mona ye succès na yona tata na ye bokokani. Mais abosa ni keno po azala we azali. Eza grâce à mutu moko. Eza grâce à mutu moko boye. Ba mayele bima, ba technique bima po yo yebana. Tu vois? Donc ezali eloko moko ndezaka lisumu epa bana oyo tozwaka. Mais eza mutu mosusu akoya eza vraiment don na ye soki eza mpenza nde yango ata mabe okota ya ndenge nini akozala kaka bango nazolakisa bango akozala kaka. OK. Akozala oyo ayebi mabe ya président ye ayebi nde natombokaka angaso natomoi natomboka mpenza mais nalalaka kanda te eloko moke nzambe apesanga faveur apesanga privilège yango wana nakoko silika mais avant na mata na mbeto nanga na bosani lobi fona le mukamu mususu tu vois. Voilà. Donc il faut savoir pardonner quand on est père il faut savoir pardonner. Na bibisa bana ebele ba mwimba boyebi bango ba chiffre neuf na bimisa boyebi ba nani ba nyota boyebi na bimisa ba nani
bana belé ba mususu bana bali ça ba kena ba poto ba sandi senza abala passer le loi comme maman 4 bana Allemagne na bali ça ba bijoux et pas ba médecin ba docteur et tout ça na bali ça ba Marius Mangwana hein c'est-à-dire la plupart des gens qui balent à la télévision. Mais comment? Ouais. Mais comment? Bato de ba monaka c'est-à-dire bato bana basi yo basala théâtre baza bandumba. Non bango nyonso bazande yo mokote. Bango nyonso tout ba kokanité. Mais il y a même dans des ministères ici, même dans l'entreprise à l'état, vous allez voir un directeur azobi mata mususu na secrétaire de mémoire ya mutu. Azobi mata mususu na chef de bureau mémoire ya libala. Ça se passe partout. Ozomona. Mutu ayebi kena aye ko sala musala na ye. Atambula na alima. Nzambe ya komona ye, pe nzambe ya kopambola ye. Benga yetsaka bana nga basi yo nyonso omone bavandi yao. Na yebisaka ngo biloko. Azape na biloko. Wana nde omona na zona biloko. Osakana te. Et awa président blague te. Soko tali nani Faro. Azana zampe waza mama mokonzi kuna. Ye donc azaka mwasi moko boye mais moni siko singasuki mais singasuki siko elenge ya makati. Ye wana somo danger otali ba mama nanga bazana sima kuna bo ba musuba za ba esi le bogard azawana somo danger pecho sala dégâts succès na pièce d'autres aussi ça donc ezaki dégâts pecho no mona va le bogard voilà et ça donc mutu ezo sala nanu c'est-à-dire président Limaki Ngando aza o mukulu alobaka on est là voilà, merci beaucoup président Aliko. Tu as la vision Jean-Malem la Chine. Là le président on peut savoir ta micro pas pour quelques personnes à ta salutation. Nakobo ya ndenge nini? Na bisa président. Aza besoin pas comment mutu ya poto. Ako se fait là. Voilà. Aibi ba prêtre ba vande ali bosa zo mona bango. Mata ko beta ko mona ekiti. Voilà. Yeba ko fana na batwe. Eza teke bo vandi kana mesa boye batu nga baza wana. Voilà. Président za wana bozo mona te. Na ba ka bongo te Bravo. Merci beaucoup. Voilà, bonjour maman. Bonjour. Voilà, on s'est présenté au plus bas quelques salutations à votre autres à la hausse s'il vous plaît. Bien, nga kombo na business. OK. Naza chef ten na groupe Altoni. OK. Neka président lobby. Touta depuis toza kaka. Na pesi bambote na nga pa grande sœur na nga Olga Beni na Canada. Bambote na si Olanda nga na pesi bambote na yo. La pesi mbote na nga msupa Ride Matondo na France. Bambote yango wana na bosente ingénieur matuilage. Maman honorable Evelyne Kabwiku. Kilo ya funa da oyonde bende la funa zala kaka. Famille Beni Mobimba. Ebino yango. Voilà, au PCP chef Koto, bonjour. Bonjour papa. Ouais, on s'est présenté. On retrouve ma propre mono bien, voilà. Nga komona ngai Gédéon. Ouais. Naza chef à répétition. OK. Katia groupe. Naza mwana pena ya président Limaki Ngando. OK. Donc na yaki na yeba ke le côté yem ne a formé ngai. Voilà, c'est bien. Donc bambote mingi eza na John Zila Mayuki Sita na Angola. Le révérend apôtre Albert Malombe Botoli, père spirituel nanga na niveau église na mefa do bana mefa nyoso kitoko ya trop donc bana poto nyoso na mefa bobi de gelongi oyo donc bino nyoso shalom na bino kitoko. Voilà, merci beaucoup au petit tonton. Voilà tonton au plus là pour mon vraiment bien s'il vous plaît. Voilà, on s'est présenté depuis quelques stations. Bonjour bana mikili artiste amino pour Adoka Fuba. Mbote nanga na pesi na Kevin Mwasa na kata Paris. Na pesi Sarah Chita Mombele mbote na kata Paris. Nata mal à l'aise moi si Nzambe na kata France bambote mingi. Tata moi si na ngai Dede Godé na kata Londres bambote belé. Voilà. Tata moi si na ngai Ritz. Ritz Lema na kata France. Na kata Bela Pegaka Yogaka. Voilà. Toko. Merci beaucoup madame s'il vous plaît. Au avancez pour que mon s'il te plaît. On s'est présenté puis quelques salutations. Oui, bonjour. Bonjour. Na pesi ba nyonso ba olanda biso ba mbote. Tozana ka pona bino. Posa bino vraiment souci o wapi. Comme na biloko artiste comédien ya papa Limaki Ngando. Yene makam. Taka nga biloko to na yepa na ese ke yende charge. Na pesi mbote na famille na nga, famille ka songo nyonso mbote. Na bosanité Margis na pesi mbote siko ozali yo na Narcisse.
na bosani te ba oyo nyonso batiaka misu na groupe Antonio na pesi mino mboti. Voilà, ok. Faro yeyo, Faro vima yeyo. Mwana suka. Ya papa Alima Kangando. Ngayo vima na pesi famille na mbote, famille Tambo nyonso mbote. Mwana suka na bino yeyo. Faro yeyo. Na pesi chance mbote, na pesi emoko. Je sais ki boika ba mbote na yo esiko zali, na pesi vetaki ba forme chu mbote na yo ya mingi ya makasi ya koleka. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, autant ce micro. Voilà. Ah, dans mon président, ça peut être ma mère, hein, Nako. Oh, bonjour, maman. En tout cas, na sepeli makasi, comme on a maman José Ibongo. Na uta epa ya papa Libaku. Lelo nazali awa epa ya Alima Kangando. Na pesi na président Alima Kangando mbote mingi pona ye. Azo sala ponga na sala ndenge na telemi boy. Voilà. Na pesi famille Pombo mbote belé, famille Weber mbote belé. Na sepeli na pesi mbote belé. Ba balanda kabiso. Voilà. Merci beaucoup, maman. On peut se micro pas tonton. Voilà. Ok. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. On s'est présenté, on peut se beauté. La petite beauté. Il y a Bani Lelo. Ah, d'accord. Oh, vous avez la chance. Bani Lelo, maman, pour ça, continuer dans l'émission, c'est bien. Na pesi mbote na batutu bazotala ngai kombo na ngai Siara. OK. Ouais, na pesi mbote na président na ngai papa Ali Makangando, na pesi mbote na mon ami Nestor pe famille Bambusulu Kolia. Voilà, au pesi kuna. Voilà. Ah, azalo na fusa caméra azobanga. A omesana a information. Voilà, bonjour. Oui, bonjour papa journaliste. Voilà, on s'est présenté puis quelques salutations. Comme on a LBG les bogards, bah oh baebi. Ok. Donc t'as la tout ça permet la mon continent. Bah bio tout ça succès na pièce tout aussi. Ah des gars. Papa la biso azana. Ah belé. Belé t'as la na sima mon continent biso. Donc tout ça makambu. Donc on va place sous moi ba fina yo non. Papa la biso fula la biso. Mbula la mbula. Toujours. Donc yangwana. Voilà, bah dédicace na eux. Na pesi mbote na maman mado kitoko na Londres place ça, ba mbote belé. Na pesi pas Charlotte Ilunga. Ba lobiyende, maman les millionnaires dans vendre na yo kaka donc d'aller bon. Voilà. Merci beaucoup. Je crois ici papa le bateau. Voilà, mon petit micro voilà. Donc le tirer voilà. Voilà. Bonjour et puis on s'est présenté plus ma dédicace na eux. Bonjour. Na pesimbote na Grand Angai na France Mike Kumpana na pesimbote na Malela Gendo camarade nanga na pesimbote na Gilet Bokande na Mbudi. Bon merci. Voilà, merci beaucoup donc c'est le président micro. Voilà président. Oh tout le monde dit que les membres normalement vous avez un effectif à combien déjà? Donc normalement ba comme à 60. Waouh. Ouais. Vous avez géré 60 personnes. Mais comment? Et ça donne un peu ça, ce qu'on a compris. On a la vieux gauche, ma terre, va les carrer, belé, kuna. On a eu ça, le qu'on a pas voir. Mais viens, il y a des boulots. Ça, mon talon, à l'ouki, vient, ce qu'il y a comme ça. Tant qu'on a bayaka, ce qu'on se paye dans mon ayako, ça, moussala. Azana besoin, au bas, c'est le moyen, l'eau qu'on a beau mouiller. Pour moussala, au bit, au mon ayo. Et ça, moussala, biso, to bala na kati. Voilà. Tozali na kati. Moussala, na zana, et le monde a locataire. Je suis ce que je suis, na boulot yo kaka. Voilà. Lelo naza papa ya bana 4 na boulot yo kaka. Boye bisanga. Mwana soki aye. Opesa mafuta. Opakule mafuta tsiko boya. Vraiment. Na pona bato ba traiter théâtre za musala bazo ba président yo lobani. Bato no so ba lobaka théâtre musala bazo ba no ki ko sala ngo po ani boye. Pona yo ta ko yo ka conception na ba traiter. Bon moi tsiko maloba na bango wana. Sala ngo contraire. Flash ya ki boy. Si otozo musango boy siko. Soki bayebi ba vie ya biso, bayebi ba vie ba leader mususu basala ka théâtre awa, bayebi ba vie na biso ba kenda batika biso. Ba ko comprendre eza musala buzo batebe plus eza nde musala mayele. Eza peut-être mboka bo. Admettons tozo mwande tozo ke na béton. Fati béton makambo simba. Mambo simba. Voilà. Mambo simba. Voilà, mambo simba présente que na biso malem déjà na chute. Le lot to bon ba te belé ba compter na ba YouTube ozo ça nini pour na bango na ndenge ya libanda.
ya moi visibilité pe na ndenge libanda na ndenge ya photo mikili partout ba opportunité oyo pesi oyo voilà ba mona bango wapi na ci utibiti voilà chaîne oyo biso tolinga mabe ko tanga te tanga na yo chaîne oyo biso ngana leka kanga président Alimaki Angando la chaîne de référence antenne A ouais ils ont internet ils ont Canal Plus Canal Plus c'est pas tout le monde entier voilà batalama et bon bato nyonso na bala ba musu na balisa bango na ba poto bakenda ba mona bango wapi ba mona bango wapi voilà mutu abenge benda président vraiment petit wana vraiment en tout cas vraiment présent na fait 10 mois vraiment présent na zoya benda na kini président na tolo ka benda moi sina bala bandini donc ndeni ni kuna petit moko bwana mondi le ma sekili wa moi ko kite 2 semaines après mutu zao et puis il y a une blague était assis makambu père azune akena c'est au lieu pour moi balle belé après mais il faut dans ta veste papa et ça ba no business il faut dans ta veste na ye papa mbodo déjà il faut ça on est dans faro wana dans ta veste maman na bakuna dans ta veste il faut dans ta costume yes ba ko yela papa na idéologique et costume ngai ali na tape na droit pona papa na ye ya boulot toujours ah oui na cause à zéro T quand même ata papa biologique est-ce que vraiment père okoboya penda bien na Kratos yebi sanga na Kratos yo za na penda business penda boy comme masolo carré penda ki na ta veste c'était que toi ta yo moko bravo na kolata merci beaucoup président to comme presque na suka na bato so batali yo lobi film route ko sila bo préparer les bon déjà film monso les bandits comment et film monsieur Zali mais ana na boîte to linga ko bibisana no ba titre boite po ba yibaka OK bongo na pesa ka ba pièce na ba titre moko te obesi titre ya pièce boye moto akotala ka premier épisode ayebi pièce bo bimba ndenge ekosila non nga na pesa ka ba pièce na titre motifo za occasion ya kotala pour découvrir le message ni na nga pesa na kati neti oto za ngoyo oyebi titre na ngoza nini ezo le kana minute oyo o bazo be nga de partout Allemagne États-Unis monde entier en tout cas président Ali o changer te groupe ça toujours il va idée toujours donc biashara haiko mapenzi biashara wa biashara mto c'est-à-dire biashara haiko mapenzi mapenzi haiko biashara c'est-à-dire bolingo za mombongo te mombongo pe za bolingo te bono tozobeta oyo lande yango koma tina suka oyeba eloko nini message nini président Ali na tima bana na ye na groupe cinématographique Altoni aligia tia nango mokili biashara haiko mapenzi haiko biashara mombongo za bolingo te bolingo za mombongo te il faut zalanga po oza na bakotsa inspiration président utawa o mona gabu batu na mona gaba titre ya mutozo mona atali pièce avec kozanga koyeba soko ocheka kozanga koyeba kaka pièce wana ocheka kozanga koyeba yo ocheka na pièce boy mutakotaka premier épisode a découvrir pièce mobimba OK faut bomba ko camoufler baza baye batte mabe ya tata mwasi yo kala titre mabe ya tata mwasi est-ce que ça a sens tata mwasi ndoki tata mwasi ndoki si pièce nyo solo bi yango kana ibandelika na premier épisode kaka na titre kaka pièce déjà ozo tourner bozo pesa bato bilei bato bazo ba déjà oyo bilei oyo place mungu ekoleka place côté kuna mafuta ekoleka mais faut bouler vraiment aux orba inspiration no président pour comment ba filmer na ngaso dalali nzambe akitisa bango kwa mafuta et puis nakozwanga wapi sinazwaka ba histoire kana nature no ndeti par exemple na par exemple net ozali awa champion dido par exemple donc roi tatami champion dido wana dana benga le métier noir kilo ya matonge ko saka na te champion dido wana baba matonge nyoso bayebi champion dido bayebi ye champion dido za muta ko saka na te champion dido anozo kawana yo di ba histoire comme champion dido za nango ndengi abandako ninga mwati na ya liboso champion dido avant na camarade moko boye camarade na sala mo babiloko moko boye eza ba histoire vraie mena peta ba histoire imagination te ovandi bozo sala ngolo kola o sala ngolo kola lisaponge non
Donc, on se rappelle pas l'histoire vraie. Histoire vraie. Histoire des vrais que nous avons côté. Ok, c'est bien comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Président. Bazot à la haut de partout dans le monde. Babi qu'on appelle Mimi Kabongo. Et là, on peut un message à la première dame. Première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi Béton. Maman Oyo Bazabana na yo. Maman Oyo Bazabana. Oyo Bazabana. Ba alimaki yangando Bazabana. Tebi tongo tokoma na moma ngo yango oyo. Moma tongo tokena maponami. Vous comprenez? Bana baza tozo la pellet. Maman Denise Nyakero Tshisekedi Béton. Mais si quand chef de l'État Dani a conseillé les campagnes papa. Déjà to bandaye. Même na za opesa kutu dans net par exemple net banani baba honorable Jean-Pierre Mwanda Lutete. Kilo ya Lutendele. Bon yebi sanga siko. Soki biso to sale campagne te nani lisoso biso ba ali oyo. C'est ça. Honorable Jean-Pierre Mwanda Lutete. Voilà. Jean-Pierre Mwanda Lutete n'est pas utile. C'est-à-dire ndenge zali wana Fati Béton président on nani Laura Batumuna autorité morale député national nani Jean-Pierre Mwanda Lutete et yebani ki sasa mwimba tina bana Lutendele bayebi. OK. Mais comment? Voilà, je crois que maman Denise Nyakero Tshisekedi maman ya bana Congo a eu qui penza message donc voter utile pour Fati Béton. Tala na makambo ya mboka asali depuis Congo zala Congo. En tout cas, vraiment, tous quand même les Congolais, excusez-moi que pengler moi mouké parce que tous les artistes, tous les artistes, tous les droits à Kolanda politique et Mboka nabiso. Exact. Sauf que Kolanda politique et Mboka té, politique et Mboka et Kolanda parce que tous les leaders d'opinion. Exactement. Non, il y a combien de présidents de parti Béton depuis Congo zala Congo, na Kaluka, Prince Ekoti et Uti Selembao, ti na Jamaïque. Ah, Fati. Ozui na ngunza hawa, makadame keiti na Rond-Point Ngaba. Il fallait que Béton ya. Vraiment. Tous les Camerounais disent makapé bateau. C'est ça. Nazolo bétan que citoyen congolais, on a un droit. Nazape na mutako à côté na ngana makasi teo voter fulani non. Nazana misu nazako mona. Ba congolais ba na misu toza kotala. Papa, deuxième année ko Simba. Toujours Fati Béton. Voilà, merci beaucoup président. Président Toko na pratiquement na suka bateau bazola ndao actuellement na film inattention na poto kuna babiyo Mimi Kabongo kuna ozo ça bon on peut sans moi na film Mimi Kabongo tala il faut Mimi Kabongo o az artiste na bino Mimi Kabongo o wali so na bandi bo Mimi moi coup de téléphone journaliste ko yambango Mimi Kabongo abengaki et ça ngai lengiti au fond bo mo ga putu manjala na grand prêtre Zampembe wana mansa na ngai putu manjala na Allemagne moi tango benga katango kitaka nazaka toujours mino ko sekati bino fo bosala kabiso tozala okomona pasteur Fonse mobile ya Sandy Senza mama pasteur bero kiti mais nazana posa ya caméra nazana posa ya caméra et puis madame inanga mon amour mon épouse Fifi Fita bambote na Paris place Ozali séjour na yo en tout cas les bien c'est-à-dire faut na sala ka bongo pour la collection biso ba artiste comédien toza pe na droit kotinda pe batina biso na poto atali ya zongi ezala ka bongo ba mote place Ozali madame mon chéri mon amour mon épouse voilà merci beaucoup président nous sommes arrivés à la fin ba mot de la fin dans pour émission le puis ba dédicace là ba mot de la fin zaka ba congolais nyoso na ba congolais nyoso bazana ba mikili ya poto bazana Amérique bazana Asie partout dans le monde bon consommer biashara haiko mapenzi haiko biashara c'est-à-dire bolingo za mbongo te mbongo pe za bolingo te bon consommer yango bon kosepela et puis nazana ba dédicace ba mbote nazako pesa d'abord so na kena na Allemagne nazako pesa master na ngai putu manjala oyo za groupe na bino bo sala mouvement yezala tozana posa ya caméra pasteur Fonse otiawa malgré que ndeki to mona na kiti na ministre na zolo baboye mama Fifi azana France na ebi azana Schengen wana azwaki visa Schengen ozana possibilité ya caméra to chiko solo lao pasteur Fonse koma wana soki possibilité nzambe atsungi tikela biso caméra kuna mera ko ya nango ozoma tozana posa caméra po caméra nde na musala na biso caméra nde makambo nazo pesa pe mbote na honorable Serge Kindomba kilo ya bana kini
honorable Serge Kindomba kilope ya bana matonge honorable Serge Kindomba oza groupe na yo toza pe na besoin assistance na yo honorable et ko la biso très bien ingénieur Matuila c'est Matuitui président oza mouvement na yo kolemba biso te hein patron Kratos PDG Tabac PDG Tamac PDG Tamac liso ya bana bumbu kilo ya bana bu kilo ya bana ya bumbu kilo ya selembao PDG Tamac au mano alibaki yangando leader président a changé tes groupes ça toujours bendele za toujours likolo naza ko pesa mona na ngai na États-Unis place ya Zali Christelle Munungi Malete na États-Unis bambote na yo ma fille place Ozali noko kaka azali biso toza bien malgré yo yebi makambo toza nango oyebi ozo comprendre donc ndenge za bona za ko pesa susu mbote na antenne a Mubimba chef Blaise chef Mutingia cordon na biso Papi Fula directeur général ya groupe Altoni monsieur Richi liso ya mokonzi ya manto ya mashia Maman Neema, Maman Mado, Maman Chantal, Docteur Palos, Docteur Benzi Songe Ambeli, na Uvira, matana mouvement yangoyo, ekufate. Et puis nazo pesa pe patron na biso ko l'espace, au moins l'espace ya kitoko etika bana matonge bayaka ko sepela. Ezaka na espace na biso refuge. Okotika obimi na Prince Kasavubu, okitima Simani na première direction na kwe. Okomona esika oyo lelo na kati ya kini eza kosala pagaille esika bana kini basepelaka même awa tokutana na champion Dido awa okay champion Dido awa naza kopesa pe mbote kamona sampu kamona sampu et puis remerciement na wazalendu nyoso baza ko défendre cause ya Congo courage nzambe azasima na biso et puis victoire eza côté na biso di ozo motoza besoin mboko ezala na kimia na pesi groupe na nga Mubimba cinématographique mbote na bosa ni nani Mama Eveline Kabwiku kilo ya selembao Mama Eveline Kabwiku yo yebi mama liboko no nengo bimisaka wana yango sa pe groupe ezasa nini ezokende liboso bole mate o groupe na bino oyo ya bino petit nanga dikap place Ozali Dikap petit nanga place Ozali ba bijou ebele nzambe a continuer ko pambola yo amina mwana nga ya pembe amina oyo za boro na bino bobeta nango tolo c'est ça je vous aime nani cameraman ngai nani Martinez petit nanga donc d'accord chouchou de tout le monde petit nanga le Martinez grand caméraman liso ya nkolo petit nanga zaladi voilà pour ça on a contacté au président Bobenga contact na biso c'est muto nozo parce que neto zabo toza na recrutement groupe cinématographique ya Altoni siko neto zabo 60 bon recruter toko recruter kaka beaucoup matasa mabeza te espace ezali pona muto nyonso tozo recruter voilà muto lingi ko zwa biso obengi biso na 084 46 94 390 même na nini na WhatsApp okozwanga facilement. Deuxième numéro biso bengi 082 37 62 915 915. Donc soko bengi okuta na bureau bokoso ba mama chef bazawana okuta ba konjinyoso maso sans oublier maman na ngai mama Jetou Chiamba ba doyenne Jetou Chiamba wana nzolo ba doyenne Singa bateau toujours voilà kitokos o borna bino bana poto toujours. Merci beaucoup président Ali, tout est bien qui finit bien. C'était là le président Ali Makiangando. J'espère que cette émission va vous faire énormément du bien. Alors likez, commentez, partagez, abonnez-vous très massivement. Commentaires à les comme d'habitude. Tous les abakouks du monde, on vous salue. Continuez de suivre aussi le président Ali na une attention chez SB officiel. Botala Ekuna Zopé, ça toujours le meilleur naïe. Merci à Martinez qui était derrière la caméra, la pose de vue. Merci également à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi.
Merci également à Shekina Vumbi qui te complète. Pardon, le grand journaliste. Voilà, président. Pardon, naza moi message moko na bisa première dame. Mamba oya biso. Kilo ya bana mama ya ba congolais nyonso. Mama ya ba congolais nyonso sans exception. Mama kanga mwana na yo. Kaka ali maki ya ngando nga mwana yo ali maki ya ngando. Mama siko ngai na santé kuna naza pe na posa pe naza pe na santé bana pe bazo ka pe soin. Kaka nga kaka ndina kaka nga kaka. Mama kaka nga mwana ali maki ya ngando. Kaka yoza carte. Na zote. Na ebite li sumuni na sala pona zwango. Mama naza pe mwana na naza posa nazo ka pe soin. Na ko pe na pe li. Ekati nga kaka nanu na koti te nayebi te mpona nini mama na koti te nazoyeba te nayebi te soki baartiste mosusu bazaka nde bango bana na yo biso soki bandenge nini mama naza na mawa na motema mama tala mpe kolela nga mwana mama ifo soki nalobi na yo te mama nakoloba susu na nani kaka maki ya ngando ya yoyo mama nazwa mpe basoin bana mpe bakenda kozwa soin ekosala kitoko. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Madame Christelle Olina, gros bisous à toi. Merci à Mimi Ndoumé à Mimi, gros bisous. Et merci à Gaël Le Fondomena. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Sinon, portez-vous bien et restez connectés sur Exemple Télévision. Partagez et likez. Je vous aime. Bisous. Bye bye chez vous. Alléluia! 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 Apôtre Gilles Boumbande Makambu. Oui. Bye bye. Portez-vous bien.